Mbote, guten Tag. Herzlich willkommen im Deutsch Lingala Kurs. Boyeye lamuna cours na bino ya Lingala allemand. Donc, mbalasima to yekolaki alphabet et puis to kotaki mozindo pona ko éclaircir ba consonante, surtout ba oeso na ramwa spécial wane puis na ba vocalen, ba i ya milai, ba e, ba u. Donc lelo na lingaki to lobela ko itali ba pronom personnel po yango nde esunga bat na ko formuler ba phrase ko s'identifier pe ko beta masolo. Donc to kota na mateya na biso ich nominatif na nominatif balobaka ich elakisi ngai, du elakisi yo, er troisième personne singulier ezalaka er, es to zi. Er mwana mobali, es eloko to nyama, zi mwana mwasi. Na nominatif. Na zongeli tozali na ich, du, er, es, zi, o elakisi ye, et puis tozali na via, o elakisi biso, ia, o elakisi bino, tozana zi, o elakisi bango. Donc, troisième personne pluriel. Na datif, ce que totali na datif, pona ich, to saelaka mia, yango elakisi na lingala na, tozana dia, yango elakisi o, tozana im, donc ea oyo, na datif, bazo cleaner akomi im, zi, akomi ia, es, ya tikala raka es. Donc, im, ia, es, yango to saelaka na lingala a, azo, bela. Ce qui mwana mwasi to roloba, ia, geht es nicht gut, to aza malamu te. Et puis tozali na uns, via oyo na datif, ekomi uns, to pe biso to roloba. Et puis ia ekomi euch, elakisi bo, et puis zi, troisième personne pluriel, akomi inen. Donc awa, ea, pona mwana mobali akomi im, es, ekomi es, donc atika likara es, na datif, tout comme na nominatif, zi, oh, zi awa na komi mabe, awa ezali erreur, donc pona mwana mwasi ezali ia. Donc pona mwana mwasi ezali ia, zi oyo azokoma ia, i, ha, r, ia. Donc na zongeli, na datif tozali na mia, dia, im, ia, es, pona a, na troisième personne singulier, et puis tozali na uns, euch, ihnen. Na zongeli awa, im, pona mwana mobali, es, pona iloko, to nyama, ia, pona mwana mwasi. Tokende na ba exemple, comme ça bomona ndenge nini ba salelaka yango. Na ba exemple, na o etali ba pronom personnel na biso to yekoli na nominatif pena datif. Exemple, Beispiele, zum Beispiel, par exemple, ich habe ein Auto. Zongela na ngai, ich habe ein Auto. Yango elakisi nazali na mutuka. Na ich, yango nde ba pronom personnel na biso na nominatif. Tozali na phrase mosusu, sie ist ein Mensch. Sie ist ein Mensch. Verbe être na biso, pronom personnel, ya mwana mwasi, donc troisième singulier, yeyo a pe na lingala a. Sie ist ein Mensch. Zongela na ngai, sie ist ein Mensch. Azali mutu.
mensch elakisi motu. Beispiel na biso ya misatu. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Nazali malamu. Awa tosali troisième personne, première personne singulier na datif. Datif. Donc mir na lingala zokoma na. Mir geht es gut. Zongela nangai. Mir geht es gut. Naza malamu. Quatrième Beispiel ezali. Wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Zu Hause elakisi na ndako. Wir biso yango ezali na lingala to. Donc nominatif. Wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Zongela nangai. Wir sind zu Hause. Yango elakisi tozali na ndako. Fünftes Beispiel, do cinquième Exemple. Fünftes Beispiel elakisi. Ihr habt Wasser zu Hause. Ihr habt Wasser zu Hause. Tosali awa verbe avoir. Et puis na deuxième personne na biso pluriel datif. Na datif tosali na ihr. Na lingala yango elakisi bo. Ihr habt Wasser zu Hause. Zongela nangai. Ihr habt Wasser zu Hause. Bozana mai na ndako. Wasser yango elakisi mai. Zu Hause elakisi na ndako. Sechstes Beispiel. 6. Toye kola kalate ba Zahlen, donc ba chiffre. Sixième Beispiel, to sixième exemple. Ihm gehört das Handy. Ihm gehört das Handy. Telefon eza ya ye. Toza awana. Ihm, datif. Pona er, datif ezali im. Na lingala ezali ye. Donc, ihm gehört das Handy. Zongela nangai. Ihm gehört das Handy. Handy ezali téléphone mobile. Téléphone mobile. Webigara smartphone. Téléphone mobile. Ihm gehört das Handy. Tolobaka handi teme. Handy. Po ezali momoko ya anglais normalement. Et outi Amérique. Yango to sa la rango to prononcera yango. Le lingue o ba anglais ba prononcera mo wana. Donc, ihm gehört das Handy. Téléphone eza ya ye. Donc, to yekola ki lelo ba pronom personnel na nominatif pe na datif. Na nominatif tozali na ich, du, er, es, sie, et puis pluriel ezali wir, ihr, sie. Na datif ezali mir, dir, ihm, ihr, es. Na pluriel ezali uns, euch, ihnen. Donc, yango ezalaki leçon na biso ya lelo. Pona lelo tosuki awa mbala sima tokota na mozindo ya ba biloko mosusu. Ngai na pesi matière, mais ba les epai na bino siko yako yekola pe kokanga matière auto tiko yekola lelo na auto yekola ki mekoleko ya. Donc moi répétition et ça ira bien toujours. Pona lelo tosuki awa et mbala sima to continuer na ba oyo toke ba sujet mosusu. Merci.